ba combattant pardon oza mutozo combattre le mobo siko bo gagner je bo konza nini kaka ale bo kabwani El Félix beko luka bo konzi El Felbotski na poto siko biso to sali bino nini non bandeko boyemba société bozo ko encourager le mal ba to comprendre quand même so boyembi boya supporter ba mais ko bana mo mutaye oura poto bo kangi oyemba te ko fait balandi emba jibe ku akotika ke États-Unis mais c'est quoi to bandeko ya poto pesa zo bila bango siko bazapi boyebaki mambo changer et comme bato ya Félix tala tous les deux cas na pesa no mabela ba bato ya Félix oliba bundi ya biso ba artiste na poto la majorité baza akini ba luka boulot ba bosani ke baza obeta biso kuna ba luka boulot poto pesa ya mutu te bandeko na moto ya peto kala personne eza ya mutu te te poto za ya bana poto mindelezi pona poto za diviser El Félix bango so ba kolo poto ba combattant ba kangi porte yo kota El Félix ba triki biso artiste. Bonjour, bonsoir bana poto banazi bana mokili mobimba toujours eza mwana musala na bino wewa na bino pousser na bino molokoti matiti na bino tonto mwinga 16 mm toyeli sous liboso na bino kosola na bino muke chaque fois bomonaka na info 16 ezaka masolo wetali mboka tolobelaka mambo ya mboka na biso Congo ngana za gabonete moyena kotambaka mo ya gabo pena makasi zate naza pa ngolete po moyena kotamba Angola pena makasi zate ya ona lobelaka Congo po eza vraiment mboka na ngai lelo tosali constat depuis makambo auto otaki ko élire président na biso ya sika à la personne de Antoine Félix Tshilombo ba ekomeli biso ebele ko banda poto tina kinawa ya liboso ezake biso nyonso na Congo to sepelaki président Sigabimi meto kana poto boye bato babundaki makasi bato yo bapekisaki na ba concert beta toujours kana kanda ke Congo ezwa solution bango pe na tour na bango basali nini bakabwani bakabwani pona nini ngamu musu bakomi ya Fayulu ngamu mususu bakomi ya Félix yango lelo to yambi ndeko na biso Manuele to yambi yepo to solola ne mukie likambo wana ya bakombata ndenge babundelaki biso na poto enfin solution monani mais ba changer na bango. Bonjour Manuel. Oui, bonjour papa. Mosungi ya artiste à Congo. Miroir Obnen. Bonne santé? Non, santé ça moi bien. Vraiment moi bien, c'est-à-dire que je suis mbatté. Yosko to obenga yo artiste comédien combattant ou bien to obenga yo artiste comédien politicien? Artiste comédien simple. Na combattant pour na politicien. Mais na landela mba politique pour ça mboka na ngai. Bon. Awa caché à qui combattant et la tamingi bato ya IDPS. Nandera Kishasa so bengi mutu combattant à ce combattant ya IDPS. Mais na poto so bengi combattant za mutu o nyonso azo boya mabe ezoleka na mboka. Do mutu oyo nyonso aza contre si tout ndenge zalaki na régime Kabila contre régime Kabila voilà yende combattant mais ndeko na ngai ide wana ya kozala na combattant na poto pona yo omona yangonde. Ouais, merci pour la question papa. Eza ida bien. Tout d'abord za bazo combattre banti valeur ya gouvernement so ezaki liboso ya Kabila. C'est ba mona ki na musika mabezali. Yango bazako telemela ngo mena musika. Ezao likala poto na musika kuna mais gouvernement ça mabe ba policier mais ba victime ba tumususu. Est-ce qu'on est ba ça mabe yango ba tumususu ba ma victime mais ba tumususu bazo bénéficier na sima nango. Gouvernement so Congo ya président Kabila Outoloka. Bon, côté le gouvernement est bien et puis ezalaki bien. Pour biso awa tozo souffrir bandeko na potonde bolanda biso na Congo ti lelo to defarana lipa.
ti lelo de Philippa na tongo po odame pété je pas à 100 francs li pas 200 francs mais tant moi pas à 100 francs défi pe nango ba 100 francs essentiel que de moi cop na poko futi soni na Congo sikoyo tangu batu na poto kuna bandeko na biso ba combattant ba koma ekozwa ko s'attaquer na ba politicien to yoka bien mais ta ba koma ko s'attaquer na ba musicien ba artiste ka to koloba pour na yo ezalaki pe kaka bien ou bien côté wana baleka na yemo moke. Merci sur la question papa na ngala ben papa miroir ya ba artiste donc ba éviter mambo ça pour les artistes ça passe aux ba dans les néa aux juillet au filmer monter au type national les gars donc ba ta poto muta osunga yo pour la question ngana vraiment les amois passent ba combattre sur poto excusez pardon on bande même question qui oui boy ba combattant ba banda ko lit ezalaki pour régime changer au animateur à régime eza ba politicien mais tangu ba koma ko beta ba politicien tout le monde na gichasa na bano yoka ba beti mudente là c'est bien oui ba beti mudente là yé na fallait ba beta mais tangu koma ki pe na ko beta ko télémela ba artiste yo tangu mona inde wana sala ki ndeni. Déjà au départ j'étais contre même en avant dire na robomba secrétaire naza parmi bato ba ça la structure mo non pour na moi ça mo konja sika président Félix Tshisekedi Tshilombo ya biso sika artiste azali na ye mutu normal pour na nyonso yo koza besoin na ngai na yembela o so naza musicien na yembelio koza besoin seulement sketch pour na publicité no na saelio biso toza ba innocent eza job na biso mais ko beta ba artiste ba comédien ko boya ba musicien ba yembala poto pourquoi tout ça bazo réclamer cause normale na politique mais tant que bande ko musique ba yembeli ba campagne comme problème pourquoi baba lobby bozo ko encourager les mal tolia ka wana balé ça bisoti na ko sa publicité ba juste bela alors Manuel na mona ko yembaki ko yemba susté na tino moloko biso tolia ka bongo mutaye a proposer ngeloko a pesque bongo na yembeli na seli théâtre na zango besoin c'est tout ndeba na poto bayaka baye basansi ba artiste na kina nzonzing to benga nzonzing ba film ba kinango ça bénéficie mbongo na yeti ko bete za mabe côté là c'est bon non bande ko boyemba société besoin encourager le mal ba to comprendre quand même so boyembi boya supporter ba mais ko bana mutaye ou ra poto bukangi oyemba te ko fait ba landi yemba jibe ku a kotika ke États-Unis mais c'est quoi eza bien te ba combattre côté ba ça bien te voilà. Sikoyo litango esalemi pe toke na élection Félix Tshisekedi abimi mais ti lelo oyo batu oyo bazala kito baza pour Martin Fayulu ti lelo na poto basali siko ba combattre ba komi okabwana e komi elle Fayulu na elle Félix sikoyo est-ce que na position wana lit na bango esungi ou bien lit na bango enfin ezobebisa. Oui, au départ na maramwana bande ko so combattre zagnine baza besoin alternance changement mutu ko lamboka c'est-à-dire gouvernement elongwana on était tous contre Kabila disons ils étaient tous contre Kabila on to yebi mais est-ce que tant bande ko bakena Genève kuna seulement bokabone sengi quand le président Fayulu quand le président Félix et qu'il y a une élection tout le monde qui Félix n'a gagné ndenge CNP si bon tout le battre c'est nini mokonzi couper kati bongo so bande ko ya poto pesa zo bila bongo siko bazapi boba ki mambo changer et comme yo battu à Félix tala tous les deux cas na pesa na mabela ba battu Félix ole ba bundi ya beso ba artiste na poto la majorité baza akini ba yo boulot ba bossa nige baza beta biso kuna ba yo boulot awa na hôtel Béatrice kendo tala bo tondi qui est na grande hôtel azanguna lobby mo peka otipoto oto sarato selinde zaka ba bloka ya ba théâtre ba tondi kuna papa je vous dis on dit maté mais ba bossa c'est jeune biso ko beta musicien ba théâtre ba ko ma poto te oui OK na El Fayulu bon so ba gangi na poto mais c'est pour ya beta concert au juste balingi nini bazo bundela ba ville ba moment privé na simana biso to bazo bundela nini boza besoin mutalongwa na tête ya pays ba changer Kabila alongwe Félix azui aza opposant
le to kino na bon moko boloko Félix azui to kino malé même tout dans l'ondeni soit bon continuer comprendre bino bon bunzata Félix na musika na bolingi pete mais botika biso libre na no artiste to salinini ce connaît Félix azana na été so mission na yembelier au moins na bunga dans un théâtre mais na musique bien au moins na bunga na ebité musicien au moins renommé na Congo yembeli Félix au moins na bunga na ndimite so aza ba moko pia ba succès ba wera te ba faire te ba kofi te ba fali te ba do ba succès ba kaze ba mission moko simple même ba campagne na kin ba député ko zo mono na mona mission mo te mnene yembeli député moko temenga mona ki Félix waze kwa yembela ki Emmanuel Shadai. Bon, il y a un abisso à zéber aux amoko. N'a pas dit bien. C'est à zéber aux amoko. Pour la moindre, on a big into l'embella qui est un bakumba si c'est un beau faire et bilan embella qui paye. Mais basé belleté. Et c'est pas impacté qui est des aïe. Yembel. Bazuma maël va gérer la banque. Mais batika bango libre la poto. Poto pesa la mutute. Bande on a moto à péto à la personne. Et c'est la mutute. Tes potes ya bana poto. Ya bana poto mindelez. Ya bana poto mututu. Oazali africain atoboto na poto tata mwana uta wapi tata mwana uta poto kokla bango uta wapi oh toza ba payamboka ba tutika ba ventire moko moi mukanda ba peso nationalité comme ça fier oh biso toza ba yuma te mais to ba faire plein na kin to meka mutu mozo beta mutu poto mais to bagani ya bo tsambo seleka moi kinde za pepe moko ya mawa bo tsambo bango batika bloko wana ba changer mokonza mboka bolinga te etali bino. Bon, on a dit que Mambozo Kende, nous avons dit que Félix a 2 mois. Février, ok, 2e mois. 20 jours. Nous avons changé le gouvernement. Nous avons observé Bango. Le lobby, il faut 100 jours. Pour avoir la majorité parlementaire. Alors, il faut créer une majorité parlement. Après 100 jours, le gouvernement est bimi. Il faut changer le PDG, le mandataire. Il faut changer le TBL. Basé Belé. Bango, il faut guerre bandit. Non. C'est normal. Si vous avez une formule, est-ce que musique, na spectacle minene ya ba Congolais, na poto ekozonga te? Toi banetike. Na ba une réponse toi banetike pourquoi? Pour 100% balingi biso ba musicien te biso ba artiste comédien te biso boete pour na to soutenir ki Joseph Kabila na ba député de ba to yembeleki yembele ba mbesala maki. Va même so comédien peut sele ba blogo. Mais si quoi, moutongo longwe. Mais pas si biso libre bolingite. Dans ça divisé. Tozo ko fait ça divisé. Oh ba moni ke ba se retrouver ba ekin. Ba boseni ke ba zo menacer biso. Oh ba moni ke ba katani côté afal batikali. Mais ngala yo ki pe na landi na ba réseaux sociaux. Ba tu ba pesa raison pourquoi bazo boya Félix Tshisekedi ba lobi que ba te belé bazo mikanda na poto. Babwaka bangunda po na IDPS na kombo ya IDPS babwaka bangunda so tangu IDPS ezui bokondia wa ezo senga ke ba ipsi yo zale na oza mukanda ya IDPS donc zonga na mboka na bino po na minute yo ozui bokondi est-ce que eloko wana eza pe ya solo ou bien eza ngoka raison moko ba imaginer te na mona pe imaginer pe na chaîne mo YouTube eza amba solo. Donc, nous avons la poto ça, Félix, bon, même ce cop. Congo aura mukanda na poto pour na combat IDPS. Ce que Félix a dit pour contribuer à nini, faut aussi qu'il y ait fait tout ça mikanda. N'attends qu'on peut dans la chaîne mon YouTube. Mais bango ne ba na poto na reste. Bazo wa kind. Pour la majorité quand la combat IDPS. Ko ba ça suma be, ba ba mo biso bango ne bazo wa kind. Bango ne bazo biso za kind biso. Moi tout, moi Dubai peste comment me ça okende. De so malgré ba kei mais azay premier de nous mon livre peste mais ça ma biso. To robo ça peut bien faire mon ngate. Aza maman biso peut to robo ça peut congolaise quoi. Le comment spia président Félix Tshisekedi. Bon to aza congolaise. To robo ça bien fait na ba Dubai c'est mon lelo ba belé ba comédie ça grâce na. To robo ça na pété. Donc mais ça ba Dubai na biso moi tout le monde tire qui moi nini. Mais ba on ba ta poto ba so kinti. Mais nani président Félix ngalanda qui asengi ba diaspora bazonga na bango mboka za bango muta ko inquiéter bango azate vraiment bazonga na bango na calme donc vraiment alingi kimia ezala total. Mais problème mususu ezo ko se poser ndenge bobane ko zala so producteur azubino
ake na bino na poto bosali ba spectacle bobeti bandule mwa ba matolo mwa ba nini mwa kare na kin est-ce que eloko wana ekozonga ka lisusu bien rando wana etikali na ngoka libela nde wana bon na rolo ba neti ngana kinano ba poto wana te ba artiste ba producteur te neti oya président oya sommet bato mais azali na parmi na kombi bato na bazaka ko répéter na la zamba mais zaya bato ba komoni talaka ba kombo nga banzo talanga ba kamoni azo ba mais na kino ba yebi zaya mamba komoni bande ko ba kendagi mais ça passe pour le producteur 500 ba artiste ba kende poto ça passe mais papa ba robeta api biso ba c'est trop jouer la saline pour la poto za diviser elle Félix bango so ba kolo poto ba combattre ba kangi porte yo kota elle Félix ba triki biso ba artiste ba na kini ba luka boulot mais papa nazo vérifier elle Fayolo elle Fayolo baza na droit oya kishasa te non bango to baza libre Félix ba ni union nationale tout le monde na to zai bomoko mais elle Félix mbango na kini ba luka boulot avant ko to ba na TV baza mais elle Fayolo sikoyo ba na poto bazo réclamer comme ma poto ba bingo tike biso libre te moi ce qu'on des ali elle Félix ba mo ba gagner na bango attends la TV monte ba bike no ba ndeko en tout cas beaucoup comme libre rien ba yemba on a kin moi j'étais avec Félix en Belgique moi j'étais avec Félix au Canada moi j'étais avec Félix au moment où son père était mort ba comme ka bongo na be mission ba ya biso chaîne na kina mais biso toujours artiste ba netike mais ba pesi bino pe chance awa bande on a bino ba artiste ba kotu Assemblée nationale ba Jean Goubali Kalala tozotala ba Paul Balenza mais siko yo botie na poste moko ya ministre ya culture et art ceux qui pona yo balobi na ba artiste musicien to ba artiste nyonso moto yo lingaka bacha ministre culture et art ekozana nani na bano ya début moni likambo ya ba député lo biana ya Sonia mudu sote ka boko za lepe député te netina na bibi ya mudu sote ka boko za lepe député yo kasi ko tanga to tanga tu peux être licencié docteur ou quoi kolobela ba na sembe za li sécurité ba mi ba mo profiter kina yo kasi ko tanga za français akimi argument a fait be comme ka bongo est-ce que ko tanga za faut ko yeba ko ba français c'est faux na Congo so bota faut ba français ezala ba na ko benga lokolo kombe na mona ki vena ya ni mosa postilaki na mona de la forêt postilaki na mona tata mobile les chouchous de tout le monde les grands sapeurs les grands sapeurs les grands sapeurs postilaki ndengo bindego na Paul Balenza postilaki nani Jean Gouba postilaki le musicien sona ni la Costa postilaki au rappeur nani l'existe légal bon posté que c'est là na tangi 7 na 7 ana so ngai ako baka ta 3 baleka nani na otaka moko Jean Goubal numéro 1 les deux wana bopona d'ailleurs ambassade tout ça jeté attends avant de député professeur na oboya na oboya bosko yo neti so lingo proposer po ozape moto oyo ovandi pe na ozo la association pour na madame première dame na biso actuelle ou mikolo yo mama Denise maman kalima le barate so na média trop de conseils papa ça na ndako zo tala ka mokilano atana no bimelanzila nini pour moi ça mokonza mboka faut ça maîtrise belé so ça maîtrise to babilo ba sécure zo comprendre donc aza mamoko na musika atalier et ça linga bien déjà na musika na moni jabu et ça linga bien comprendre voilà pezaka na cadre matolo ou bien ozolo beza benande wa toza une émission ta émission 6 na boka mutu merci beaucoup si on a posté après il y a ministre de la culture et art bon ba grand prêtre basé belé to kenda ndenga solo mais ba cause les belé mais mutu moko ka nde mutu arozwa et là ils ont causé problème na Congo ya ngwana ba candidat ba cause la ta 100 mais moko ka koleka ya to biso to lobby ceux qui zaki yo moko ko leke ko za nani ba ko nommer nani mais ngana premier so to za 4 76,7 biso so ba premier OK bakangama pour l'examen de c'est ordre alphabétique il y a les premiers bon ande za pona tanga ba komonga bangala ngate caché zate naza ba vocal ngai omoni nga par art na travers ma mususu art Congo so zaka yango na yango
Toi, le président Lombe, prêtre. Tu n'as pas de comme on a dit. On y a ministre, on a beau Misusu. Tu as le président Lombe, prêtre. Tu as un Bordeaux, prêtre. Tu as un Caleb, moi prêtre. Moi prêtre, point. Oh, mais parmi les premiers, la première, deuxième. Moi prêtre. Tu as un Vemassoum de Brunde, prêtre. Tu as 4 ans. Et ce pour l'angaï, dans des personnes qui ont carrière politique, Philippe Lombe. Pour l'angaï. Oh non, Manuel Lerana, nous sommes pour l'artiste, président et ministre de la culture. Philippe Lombe. Bosco, n'a pas musicien, n'a pas artiste et musicien. Moko Azala, ministre de la culture. Papa le Touba. AGK déjà vieux AGK à Salada. Non, ça cabine au aider. Dans la directeur. Voilà, tu comme la biso. Toi qui m'a monté. Pour l'anglais, tout ce que j'ai. Mon musique ça vie na bango. Mais ce pour côté musique. Bah ça Kofi. Toi na TVT. Azam tout le monde a mailé magal. Toi na la TVT dans 25 bango pour ça 6 fois chrétien boy. Na normal logique boy. Kofi Azam t'a félicité. Mutu est vendu là. Tout ça, j'étais. Voilà. Baptiste Belé, si balobelo quoi na Kofi Olomide. Gamo pao aux Rabiso. Baptiste Belé, aussi ngayu. Hein? Ce qui président Félix a eu besoin espace moko na ministère de la culture bachata yome. Déjà ba utoka ta dossier na ye ba PC 7 ans ya boloko ndeni ministre na bino azozwa 7 ans ya boloko ndenge. Makambo yo abetaka ba danseuse na ebite soza au courant. Non na mona ki na media ba convoquer ba katite selon na yebisio sko ke ba kateli 7 ans ya boloko. Asambi déjà. Na yiki ba question za ba réponse yanga. Est-ce que asambi déjà bon na ebité. Mais on a rôle ba non. Soza bon la loi dit mais c'est la loi. La loi dit mais c'est la loi. Soza bon à subir peine là. Mamba salaki était un peu ba ndeko mususu. Ba président mususu. Dans ces azam moi si na hote azam moi na hote a ce qui ni na hote que non terme ce que ma bolim bisarba na poto azam au coucher à tout moment que non besoin na poto kangeli chambre baza liberté te ba passeport kangi non ticket libre quoi mission ba yemba baza libre parce que mutuano zolo belayende opona ya la ministre ya culture a c'est que kuna lingeza la mabe makasi non na lobaki bien toi dans ma musique à profiter mabina manto ndangote na bazami na polémique wana mais na mutu ya mutu na poste non sango facilement et puis tout na ngaso bako prendre ba teke bata déjà te tout na ngai ki bako prendre na soki mutu bako prendre pona ngai na pona kofi na tema bena ete o soki ni ntete na pona kofi na biti na ponier ba ve masupu azana mais première fois la deuxième fois là voilà to komi pratiquement na suka ya lisolo na biso topesi merci na bato nyonso yo balandaki biso soki mwambote te mais salutation na numéro ya communication po bamisu babenga biso ke ndeko na biso 16 yambela biso ndeko azalaki na émission wana alors so bambote oyi kopesa occasion yango. Moi je suis polyvalent dans l'émission, la émission tout. Voilà, ça la tout na polyvalent. On a besoin de ngai ndeko 16 azana so yo numéro na to benginga moko direct plus 243 85 82 43 345. Même numéro la WhatsApp la bande sur plus 243 85 82 43 345. Donc même la WhatsApp quand même numéro. On a le banine. La bande quand même comme to bande yana. Ba combattant, pardon. Oza mutozo combattre le mobo. Si ko bo gagner je bo konza nini kaka. Ale bo kabwani, El Félix bo ko bo konzi, El Fel botiki la poto. Si ko biso to sali bino nini. Botiki so libre. Te mbeli pe mutu turote. Si 100% au moins 0,5% mbeli mutu. To sali pe théâtre mode sketch mode pour na batongo ba tu kokota. Botiki so calme to évoluer. To abe batoko la bino. Bolandaki kuna poto mukanda kombo IDPS. Kasi IDPS pe zubo. Bozo makindi. Tata naza mutapotote, maman naza mutapotote. Maman nazo bala yebi. Ok, na potote mo chance. Ngapena ko gelu poto pe nazo mukanda. Na ko pe kombata.
porte za muté botika to porte libre donc ngala boka muté parce que mbote kana miro ya Congo 16 muté va na donc yimto sa bato bazana ki donc ça y est mais la bosse est au moté soutien et ma casse na Koffi Olomide déjà to lingi boule le moto c'est le soutien pour na ministère de culture art il faut to lingela boule to senga président Félix na c'est un à présent te na bandi boité to linga ja boule na melo comme on payer to senga peka ne ba saila ka papa ba gouvernement le kaki tia bi mama bakanga kuna basa la pepe la Koffi plus vite possible bakanga été batika ye baluka soki ba mbongo ba futela ye pour ça mbongo Congo et ça mbongo Congo mbongo Congo etindaka yo osala ba infraction na yo pour babimisa mbongo na kesa leta te quoi là pas ba déjà bon to beti mo la film mais c'est mbasi maso sali ala pa et ça le teza mo pour talelo et monsieur si metalo mbongo Congo et loko kimbuta tongi magaza ya mukie ba bengi mbui matongi quand même moi hôtel de ville à Congo à Kinshasa mais mbongo Congo c'est pas dit que to bosse ma bena ya zanango wa to funga dossier un jour mais la pesque abana kinyo sombote moi na poto moko mbote te bamte abi wa combattre. Merci beaucoup Anezalaki ya Manuel merci beaucoup mbote na ya Olisionga Zowenkiambi na sima caméra tozali na Bita Kalems Bita Kalems oyo azotoka na caméra ba jour oyo caméra ezo blayer na bandenge mo boye Karina Mwanza mwasi pembe a Holubamba na pesi batu nyonso vraiment donc on a profité de l'occasion et on a fait sabino ba meilleur V et maramunyo so et kinde malamu ciao.